Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben maison volée. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba ko 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. Émission Mose Kamalewa. Émission Mose Kamalewa. Émission Mose Kamalewa. Ya kochina biso Moseka. La signature na yo, Zalrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo, Zalrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo, Zalrani. La signature nanga ezalaka midibu dibu. La signature na yo, Zalrani. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Merci beaucoup Balandia, émission Moseka de Malheur moderne et puis ça m'a donné mon de cotonou esthétique mbemba papa na petit papa na Naomi. To ko iso pas maman, bonjour maman. Bonjour. Balandia, émission Moseka de Malheur moderne bazola donc partout dans le monde entier comme ça comme mon nom. Comme on a maman ici moi. Merci beaucoup maman ici moi dit quoi ça émission place nature la lelo place nature na yo ezalaka nini bazola ndayo. Place nature nanga ezalaka 100% pour Zolwa Chilobeni et puis Kunda. Ya on place nature non? Oui, on est place. Ya weza maso lali okangi miso attendez ni obeta dada. Ya solo là. Merci beaucoup madame émission Moseka de Malheur moderne boyoki place nature ya maman Nabiso. Merci. Merci beaucoup balandi émission place nature lelo liboso ya caméra ezo bino ndeko. Mona nzili ya tongo pe kalonji pe liboso ya micro setono esthétique mbemba. Pe tomoni lelo place nature na biso lelo tomoni invité na biso bonjour maman. Bonjour papa. Oko expliquer balandi ya place nature lelo. Kombo na yo nani bayebi déjà mais bayebi su kombo pour mesana. Kombo na maman ici moi. Merci beaucoup maman ici moi dit place nature lelo o sala biso nini. Place nature na biso lelo tozo sala Kunda. Kunda basangisa na mbala sukali. Merci beaucoup. Merci beaucoup toto nana no Kunda wana na mbala sukali po to mola mingi batumi balamba na madesu batie mbala sukali na sukali. E uta pena wapi? Bon, Kunda eza mabile eza bile elia maka partout balia kango presque bisike belé. Batu bisu ba komito na bi
Kunda ngo balia ngo na mafuta mbila et puis na sukali kaka pona nini. Kunda eliamaka na sukali parce que eza accompagné na mbala ya sukali. Comme epa na biso kuna na Kasai eliamaka mingi ndenge wana mapo mwa sucre wana na mbala esa la penza kitoko. Yango nde bolia ka mingi na sukali. Eza pena biloko na d'origine ya bakoko na bino. Ouais, eza pena biloko bakoko. Même adesso minene. Même ya minene tolia bango penza ka na mwa sukali. Merci beaucoup balandi ya émission lelo place nature na biso boyoki ndenge maman na biso expliquer biso. Batomi bakamo ake non nde nini baobolia kama adesso batie sukali batie mbala sukali. Eliko bake non eza na banda bokoko na bango balia ka vraiment ndenge wana. Na kati ya biloko na biso nini bochanga na kati ya mbala ya madeso na biso kunda. Oko tela biso na place nature lelo. Pona kunda na biso tozala penza na besoin ya biloko ebele te. Po eza penza biloko moko naturel, po elia maka naturel. Toaka na posa ya mbala ndenge bozomona. Mbala sukali. Toza na posa ya mwa ndembi na mafuta makunza donc mafuta ya mbila nde toza nango posa na mwa mungwa na biso na sukali nde tokolela ngo bongo. Ambo. Merci beaucoup balandi ya émission place nature lelo. Bomoni bilo nini oyo lelo biso tokolia kunda na biso. Oyo bande na biso bakasaye. Bamoni mafuta mankunzu. Bamoni susu ndembi mo mungwa. Kala na sukali lisusu. Oyo lelo ngalo ba kavye kalo. Bile na bawote. Tebite na konyema. Ngabe na konyema na ngai. Merci beaucoup na magie ya cameraman na biso mo na nzili ya tongo. Tolega. Merci beaucoup balandi ya émission place signature lelo tokuti maman na biso ndenge aza kozenga toyebite nini. Bonjour maman. Bonjour papa. Tokuti awa ndenge zo palola nzoto ya mutu. Okopesa biso kuma pareil wana. Appareil oyo tozosalela mbala na biso tobengi yango économe. Économe oyo ndenge bozomona botalaka nde ezopalola mbala kitoko makasi. Donc oza kutu na posa te keno ya mbeli soki ndenge nini te mpo yango pene nde eza boye ezolongola kaka poso moyen li ata na bamisuni ya biloko ozosala eza te. Mais bato mingi bayebi yango te. Oui, bato bayebi yango te parce que baza na ignorance biso grâce ya coach na biso Moseka yango vraiment tozo apprendre moi biloko ebele grâce na ye. C'est vrai? Ouais. Elongo kitoko à part mbala kosala ngoselo ni susu. Donc okolongolela yango biloko ebele biloko lokola ba carotte batangawis même na cuisine ntango ozolamba okolongola même ba aubergine ezolongola penza poso kitoko oza kuna posa mbeli te po mbeli okozoka ekokata misuni ya mbala oyo vraiment ozomona ki avec économe tozolongola kaka poso ya mbala na biso et puis ntango ozosala mbala na yo boye pour éviter vraiment kotia yango à part kotia yango na mai directement. Pourquoi? Parce que changeaka poso omona ekoma na couleur moko boye lokwa mbala moko akala mais so otia yango na mai omona ke mbali ko garder couleur nango jusqu'à ce que okotia yango na biloko ozosala. Merci beaucoup maman na biso na kati émission place na tinde to kutio ko palola kitoko grâce ya coach na bino lobeke Moseka oyo apesi formation ya kitoko. Bayebi na poto bato musu bayebi kosala yango te bayebi te papa bayebi kosalela yango te vraiment na poto bayebi te po bayebi utilité nango te mais grâce ya maman Moseka tellement aza coach quoi kaka ndazo coacher biso te balobi bato tu basala bato musu bayebi na bango mais musu bayebi kosalela te bayebi kosalela yango te na poto basalela yango mais bato musu so bayaka sika mo balolando. Merci beaucoup chef Lady LKTVP voice officielle pour l'année ndenge maman na biso za ko palola mbala kitoko na kati ya appareil na biso babengi économe eza kitoko makasi. Merci beaucoup mon nzile tongo toleka ya kalo kitoko. Moi bozomona ndenge nkunda na biso ezotoka kala mingi te bayiba tiela biso bichebe tokos mon nzile toleka. Merci beaucoup balandi ya émission place signature lelo maman mwadi soko misiko na étape nini awa sikoyo tozotia mbala na biso na kati ya kunda. Merci beaucoup bozomona boka monte o eza na ngo repas ya bande na biso bakasa baliaka bongo
chef vous le dit NKTV, Voice TV officiel, grâce à émission Moseka, des Maléo modernes, aux sponsor officiel, il y a émission Nabiso Lelo, c'est place naturelle Lelo, Bozo Mounara Nembala, et Zotia Manakatia, Made Sobabe Ninkunda, Obiso Lelo Toronyema, Nabaya Kalo, Namonanzili, les grands caméramens, Magasa Alia Naetse, mais Lelo, Batoulon Paka Peba Monam, PLV. Tokoti Kango et Toka. Tokoti Kango et Toka, et puis Tokoti Ande Minabiso, Moko Nakatia. Oh, tu es continué à Kati? Oui, oui. Non. Et bon, tomate à Moumaïtia Maté, hein? Ah, tomate à Moumaïtia. Et puis, manette, il y a Limbondo. Limbondo. Tomate, oui, au cas où il y a billet, il y a beaucoup de photos là, il y a vraiment. Et si on se toka, pour côté ma futa sima. Merci beaucoup, Batola Paka Peba, mon appel levé. Nakati émission place la tira Lelo, mon Anzilia Kalon, Toleka. Merci beaucoup, Balani. Émission Place Signature Lelo, Maman Nabiso. Laissez-moi dire, comme ce qu'on est appelé. Awa madesu na biso na moni esi ebeli na mbala na moni ebeli déjà tozotia sikoyo mafuta makunza na kati. Mafuta manini? Makunza. Merci beaucoup toi Saki de la boule balobi mafuta makunza. Ya onde ba rotie ba benga ngo na mnoko moko na bango boka motie. Yeza bango ba benga bongo mafuta makunza, mafuta ya rouge. Yeza bono? Mbila, mafuta mbila. Mafuta mbila. Après awa tokotie sunini. Non, non, ah, ce qu'on a dit, mafuta nanga boye, na kofinika yango, etoka, mafuta ebela, na yango nyoso nzela moko. Ah, nde Simona Tolia. Nde Tolia. Merci beaucoup, Balandi, émission Place Signature Lelo. Toleka. Merci beaucoup, Balandi, émission Place Signature Lelo, Tomoto Komina Souka, Maman Mwadi, expliquez biso tomoni déjà repana yo, ayenga batulam paraba mon appel levé. Le bel abiso. Bon, to komina souka bandeko balandi bozo mona, to lambeli bino kunda na biso o mbala ya sukali na kati. Awa sikoyo esi ebeli, tozo servir na ba invité na biso, balia ba peselengi. Merci beaucoup, Maman Lissi Mwadi. Tolobeka na début mais expliquez biso bien nano. Nkunda pe repas oyo penza ndenge ya magana sukali e utawapi repas oyo ezali penza bilei na biso bakasayen donc kuna na kasai toliaka pena ba madesu mingi kana sukali et surtout que totiemba la sukali na kati il faut to bakisa moi sukali na biso na kati ndenge bozo mona po et ça la vraiment bien ya solo sunga batebele po batu musuba kaka foka ko luka misinyo cha na madesu mais oyo avec sukali okoliango za na posa misunite batula peka peba mon appel fe boki ne mama na biso lisi mwadi alobeli biso ya na bileb na bakasa ya même otuni ba vie na biso ya bantikite o bakena na bamboka wana bayebike ba même na mikili banyama kaka madesu bachaka sukali na kati. Merci beaucoup batula peka peba mon appel fe cameraman na biso Toleka. Merci beaucoup, Maman Lydie. Tokomina étape ninsiko tomoni déjà ba invité na biso ba vandi ba lingima ba niema. Awa to si da kolamba madefu na biso, kunda na biso ya mbala sukali ndenge bozomona. Sikoyo na pesi na ba invité na nga bali ba pesi ndenge ezali. Bon appétit. Merci. Batula mpaka ba mona peleve. Lelo baluka ba mona cameraman na biso mwana nzili. Lelo e albaki fa niema. Tala ndenge za ko niema. Mama lisi tomoni pesu ba sukali ha. Mutu na mutawacha na ndenge na ye kokamwa batie na basukali balia na sukali na mbala basangisi tokamwa na biso te oyo eza repas ya bandeko na biso bakasaye banda bakoko na bango balia bongo tokamwa ngo te ngapele pesi bon appétit. Merci. Batula mpaka ba mon appelé. Tala ne baza ko niema elenyo wapi ya bomi biso mabe sikola baboye elenyo wapi danger ya boye na mona te. Merci beaucoup nina tuna mutuna moko epa ya moko la bino faut expliquer nga Maman Sophie expliquer nga
Oma, oza répondre à bino na baluba. Yango papa. Le bela no baluba la mom keba comprendre. Nazoloba omoni repas oy. Non, na chiluba. Na chiluba? Ujumuna nkunda miela. Kunde. Miela bilunga. Eyo. Misikra. Eyo. Matama mwenya. Tantine. Nkupe shebi ebai. Matama mwenya. Matama mwenya. Eyo. Toi ça qui te la boune na bosse peta petit nanga. Christian Lema. Oyo pe aza konyema oko expliquer balandi basola na yo atana kikongo to pe na chiluba mo mukeba yo ka sentiment nini okeli na kati ya nkunda na biso ve bima yei bima mosi somo do yoge ntomo yege ntomo bima ye na bandundu seke moi eve ya solo ha yoge bima mosi ntomo yoge bongisa même. Émission Moseka Malewa Yako china biso Moseka Tuya kwangani we 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 Tuja kwangani we, tuja kwangani we. Atula paka. Amona belete. La signature na yo, c'est la nini? Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, okra. La signature na yo, c'est la nini? Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. Okay. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Maman, bota la agence Oyo et Kolongola Western Union na monogram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke, tokende chez Monfa. Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba.
oyo esengo te. Ah oui. Magnifico Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux. Le fidèle qui prépare l'émission Monseka de Malewa moderne. The